Londres en fait l'adorateur de Ningonde, notre papa que nous aimons, eh bien, va livrer un concert ce février 21 2026. Ne manquez pas, venez nombreux, bandeko babolingo, boya ebele, namo nazo ko inviter personnellement, coach la grande, yarato adoré, et Yesu elongona papa de Ningonde. Bisonyo sotoyebi, comment le Seigneur l'utilise puissamment. Nanzela na loyembo. Na banzembo kitoko, na ba adoration kitoko. Bisika au présence Nzambe vraiment ezalaka redoutable. Donc venez nombreux le 21 février 2026 na Dominion Saint toyebi Salwana bana Londres tout bayebi adresse ezawana adresse ezali Dominion Center 9 de Broadway High Road London N 226 DS. Donc boya ebele, si vous voulez plus de précisions, vous pouvez me contacter et na opesa bino ba précision. Donc soki po lingi ozana besoin ya ticket, okosomba ticket en ligne ou soit okoki ko contacter ngai soki oza moto olinga mambo ba kokota en ligne te bato be ba koka mambo ba en ligne te, okoki ko contacter ngai et nako postuler au ticket ou soit carrément so oza na Londres zinga à Londres nako orienter yo comment est-ce que ozwa ticket na yo. De toute façon numéro de téléphone eza wana ezoleka na fiche wana, numéro eza wana, bandeko boza pe na numéro na ngai, vous pouvez aussi me contacter sur bolimba précision. Sinon c'est ça, que le Seigneur vous bénisse et partagez aussi le message bato bele bakenda so ba concert parce que puis na ba concert Nzambe te parce que puis na puis bon Nzambe za so ebele te, mais avec papa de Ningonde biso nyonso toyebi c'est un adorateur et c'est un homme intègre. Et puis voilà, Nzambe a utilisé puissamment Nzela Luyembo. Commentaire à gauche, il y a aussi les athées parce que tu es bien. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bye. MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote bandeko babolingo et zalinga wabino bandeko babolingo naza malamu na ngolo Nzambe bino pe certainement vous allez bien. Urgent partager information oyo et surtout comme la bakonzi mboka et comme en fait congolais nyonso même basali ya Nzambe surtout et oya solo parce que tous vraiment la besoin na bango et bino boyebi bolingo nazana po na mboka na ngai. Alors tango problème to likamoko ezali situation mo inquiétante bandeko na vandara niete na yara et pona lobela yango. Pour l'amour de mon pays le Congo je ne mettrai point. La MIF a plus ou moins 2 semaines passées car en ba image là option na ba WhatsApp ya ba partage. Na zoki ba vidéo moko mais bon na beta ina ngango car bien que na partage aki. Bino boyebi avec les réseaux sociaux to site lemba parce que trop c'est trop. Et ça ba mamususu ke za grave za série mais tellement bon mesana na ba buzo ba moko songolo pakala bo zui yango nyonso na cadre ka ki ah. Bon, en fait, ngai na mona ki yango neti peut-être que cause à les peut-être kamoko moko tota musumi balé réseau ba dia ba réseau moko songolo pakala na mona ki eza nango eza gravité. Bandeko ya minene ezoleka na kindu na mboka na biso Congo bandeko. Na lobi me pro Congo on a évité problème nini oyo biso toza nango nyongo ya satana combien oyo
tozalaka na yango oyo satana azolemba te kokata biso bamitu nayebi te so mpe ezali kelemba c'est compliqué donc so nzambe intervenir te eza pasi bandeko likambo telema eza grave ekomi ntina babenga bango banani badécidere bakambi mokili batata lupangu ya mokili ekomi epa baaméricain ekomi epa bafrançais alors baconstate ke kosalema mindele bakiti sur le terrain et France 24 elobeli yango bandeko maseki te panza information oyo toyokana no journal pour 1 ou 2 minutes et puis nakozonga tellement eza eloko eza grave likambo eza grave en tout cas bolimisaka na koloba information oyo na lingala nakopesa yango na lingala kande bozokanga na zoloba lingala nakokode te po bakongolais surtout bakonzi ya mboka bamona mpe bayeba combien situation ezali grave boyoka. Chers téléspectateurs, vous suivez France 24. À Kindu, dans le Maniema en RDC, un problème secoue la toile. L'affaire de la disparition des organes génitaux chez les hommes suite à un contact de poignée de main. Suite aux informations fournies par notre correspondant sur place, Ketine Abassi, les hommes sont obligés de porter les épingles. Et les élastiques comme remède, les États-Unis prennent déjà les mesures d'envoyer la CIA pour enquêter. On vous laisse voir. Une situation inquiétante est signalée depuis Kindu, dans la province du Maniema, où une partie de la population masculine vit actuellement dans la peur. Selon plusieurs témoignages recueillis sur place, des hommes affirment avoir été victimes d'une disparition soudaine de leurs organes génitaux, un phénomène qui serait lié, d'après eux, à un simple contact de poignée de main. C'est grave ça. Cette information a provoqué une vague de panique dans la ville. Dans les rues, les marchés et les lieux publics, les habitants évitent désormais tout contact physique. Les salutations habituelles ont disparu, remplacées par la méfiance et l'angoisse. Selon les informations fournies par notre correspondant sur place, Ketine Abassi, plusieurs cas présumés auraient été signalés ces derniers jours, alimentant une psychose collective au sein de la population. Face à cette situation, des remèdes populaires se propagent rapidement. De nombreux hommes sont désormais élastique na ba épingle bano kangelaka bana ba couche na tango kala ana avant ba pampers et comment resombama ba épingle minene wana na ba élastique muto ligne yango na nzoto amitié ba épingle mais c'est grave ça et comme sérieux des épingles considérées comme des moyens de protection contre ce phénomène inexpliqué. Ces pratiques se multiplient malgré l'absence de confirmation officielle des autorités sanitaires. La population, visiblement en détresse, appelle à une intervention urgente des autorités afin de faire la lumière sur cette affaire et de rétablir le calme. Pour l'instant, aucune communication officielle n'a encore été faite, laissant place aux rumeurs et à la peur. À Kindu, une simple poignée de main, autrefois symbole de respect, est désormais perçue comme un danger potentiel. Nous continuerons de suivre cette situation de près. Retour au studio. Na lobby, mindele bazo yango serré grave mais na mboka na biso ndire zo inquiété na ngote ba konja mboka na lobby est-ce que RTNC le bel marambo pona bato baloba bayoka français ya makasi te to ba comprendre français bien te certainement tant ba lobby disparition ba appareil génitaux kuna bato leki bato mususu leki wa na koloba ngo na lingala na Kindu soki opesi mutu mbote bato bakomi ko éviter bana mibali ko pesa do contact nyonso na nzoto kaka surtout mbote do so bapesi mbote pa bandeko bolimbisa makata elimwe biloko bala mibali elimwe na nzoto plus ou moins 2 semaines passées na mona ba vidéo mo na WhatsApp na ngai bona négligé na ngango na monya ngo na minute ekomi grave ti na niveau ke mindele bayoki sango e baye ko enquêter par rapport na ngo balobi si ya imaginer si yezo kita kuna kaka po ba enquêter sur l'affaire et pour ba luka solution. C'est un problème, et ça clair que c'est un problème spirituel. Mindele bino boyi bazane ti bisote. Bon ba so ma muningi bisote so la raté na ebite ba roloba nene. Et mbata loboko makato se limwe na ebite mindele bango ba roloba nini to pe ba robenga ngo nini. Mais ngana yo to ebike eza spirituel. Sikoyo ba konjamboka je sais pas soki
bozolo banini par rapport à ça. Nalobaki ba asali ya nzambe oyo bozoyoka nanu mongongo ya nzambe oyo bobondela mpo na Congo. Problème oyo eza na besoin d'intervention ya lola. Faites quelque chose. Et puis ba intercesseur bobondela mpo na mboka bota à niveau. Donc kaka ndenge ba décida ba exterminer biso ba sisa biso na mboka wana na minduki bazo boma tozo kufa mais tozo continuer ko se multiplier. Donc prise à suka likopana lifelo Satana atini ba envoyer na ba limusa siko ba bilora mibali comme ça ba zeme tia masusu te batu babota susu te bana babota mali susu te. Donc Congo comme un désert. C'est ça. Bandeko, eza grave makambo boso ngo blague te na bike batu boya ko seka na ba commentaire makamba ko sekeza wate s'il vous plaît. Mambo ko sekeza awate. Eza minene makambo eza minene. Depuis semaine passée tant to polaki na ngana zonga na lo belikambo ba chef coutumier oyo. Bo pesinga raison. Na analyse na salaki. Bo pesinga raison. Bo monde ba conséquence. Peut-être bo comprendre en côté. Mais bon comprendre nango sima na ebisaki bino biloko bato ba eko sala ekoya même kolongola quiétude ya mo 4 per 5 personnes mboka ville machin o bazala mo bakimia na bango parce que ça na ba retour Satana sala malamu te atikela o sala jamais bolamu. Na novembre prophète Nehemia appelle ça prophétie mo sur Marambwana. Il y a ba chef coutumier. Il y a ba recours na ba ancêtre et machin. Na wana na ça la vidéo mo uniquement na meka ko expliquer bino bien. Ba chef coutumier ba sala ki ba cérémonie. Pour la protection en mboka, pour aussi sa guerre na est, pour na côté sa sécurité na mboka, phénomène kuluna et machin. Na mitonde na solo le bino boy nyonso wane s'empirer be balobaki pe poto gagner coup nini ba benga onene caf auto pola on a lobby c'est vrai to gagner na biso final en côté mais est-ce que biso peut-être longo na ba 16e round boy soki na ba 16e de finale biso longo na ba 16e de finale bino bo mona yon te que ça normal te bokero lelisa na Lumumba ve ya leli muto asali kombo na ye esengo tamuke bokero lelisa ye recours na ba bokoko ba conséquences nango yango tant on a la vidéo ya prophétie na omeka ko expliquer na ebisaki bino bato wana ba ko fungola ba porte na kufa ba ko fungola ba porte na échec ba ko fungola ba porte na makambo ebele mona ba conséquences Bon conco, t'enchaînes bon conco, t'enchaînes beaucoup, bon monde ba conséquence. Na ça la vidéo na expliquer bino. Ba konzambo ka bo telema. Londres en fait l'adorateur de Ningonde, notre papa que nous aimons, eh bien va livrer un concert ce février 21 2026. Ne manquez pas, venez nombreux, bandeko Babolingo. Boya ebele ngamo nazo ko inviter personnellement coach la grande yarato adoré et Yesu elongona papa de Ningonde bisonyo sotoyebi comment le Seigneur l'utilise puissamment na nzela na loyembo na banzembo kitoko na ba adoration kitoko bisika au présence nzambe vraiment ezalaka redoutable. Donc, venez nombreux le 21 février 2026. Na Dominion Saint Toyebi Salwana bana Londres tout baebi adresse ezawana adresse ezali Dominion Center 9 de Broadway High Road London N 226 DS. Donc boya ebele si vous voulez plus de précisions vous pouvez me contacter et na opesa bino ba précision. Donc soki po lingi oza na besoin ya ticket okosomba ticket en ligne
ou soit okoki kocontacte ngai soki oza moto olinga mambo bakokota en ligne te bato ebele bakoka mambo ba en ligne te okoki kocontacte ngai nakopostele o tike ou soit carrément so oza na Londres zinga à Londres nako-oriente yo koma te sike ozwa tike na yo. De toute façon numéro ya telefone eza wana ezoleka na fiche wana numéro eza wana bandeko boza pe na numéro na ngai, vous pouvez aussi me contacter sur Bolimba Précision. Sinon c'est ça, que le Seigneur vous bénisse et partagez aussi le message bato bele bakenda so ba concert parce que puis na ba concert nzambe te parce que puis na puis bonzambe za so ebele te, mais avec papa de ningo de biso nyonso toyebi c'est un adorateur et c'est un homme intègre. Et puis voilà, nzambe a utilisé puissamment dans la luyembo commentaire à gauche ya osa les ate parce que toyebi bien. Que Dieu vous bénisse, merci, bye. mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze po passer Seigneur, je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atanga oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mopota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage a lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekulusu konanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitana se olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali kondi oyo esimba bomoi nanga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evangelo na yo yawe mabele nyotelo na yo ozali nzambe ozali nzambe ozali nzambe mokote
amours tu m'as rendu invincible. Aliwana yo tokomine la santu, lisekwana yo tokomine balongi. Zambe na ngoya, olatike mo vandina mo santu. Ozinga mina bangelo, akoyembela kayo tongo pepopa. Zambe na ngoya, olatike mo vandina mo santu. Ozinga mina bangelo, akoyembela kayo tongo pepopa. Autrefois ngai nazalaki binzo, ndoki akolianga lolenga lingi. Mes personnes sont dans ces métamorphosées. Osimingo sambwe maladie na miso, olengo baby naza toxiqué grâce à lui. Bien-aimé, alléluia. Ezali na tata moko azalaki nzambe, ntango akufi badepsine balobi keno akosekwa mpo nzambe bakristo basekwa. Alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda, mpo ntango akolamuka abimaki elingala moko. Mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te, lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango. Yango bien-aimé, bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te mpo milimo mabe ekotaka na ngulu. Mais soki bino boliaka ngulu te mpo milimo mabe ekota na ngulu, bomelaka mai te mpo milimo mabe ekotaka na mai. Yango tokumbisa nzambe mpo akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kointercede mpo na nga na yo Jésus de Nazareth. Amen. Ozinga mina bangelo,